Voilà, mesdames et messieurs, chers fidèles internautes, Balandia, Eco RDC, bonjour et bonsoir par rapport à l'art que vous allez suivre cette émission. Je crois que vous avez rébellé dans la chaîne Nabilo Eco RDC, partout dans le monde, en Europe, en Suisse, aux États-Unis, partout, Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, partout dans le monde, dans la frontière, surtout Oyo, Bouébi, Navata Monde, Eco RDC, la Namara, Napesi, le boss Jean Chibo Chibobo. Un grand bonjour et merci pour cette opportunité. Il y a Pesabino sous ce journal et l'autre, Pesabino émission qui toko boé. Donc, votre émission de l'année, votre émission Oekanga année au Tinasuka, et émission Nabino Face à Bob. Voilà, Face à Bob, c'est une émission, c'est une conception à monsieur Jean Chibo Chibobo, qui est le patron de cette chaîne. Nous allons accueillir pour vous aujourd'hui et nous courons derrière les temps parce que lumière du jour, réseau Koya déjà. Nous allons accueillir pour Nabino Lelo Mutumuro Yamakasi, un grand guitariste de la République démocratique du Congo et d'ailleurs, il s'appelle tout simplement Mark House de la Jet Set, de Ferregola, l'artiste Ferregola, l'homme du 24 juin, bientôt là, ton côté à juin, donc on va voir qu'est-ce que ça va donner le 24 juin avec Ferregola. Mais aujourd'hui, on va essayer un peu de parler avec Mark House, là j'ai dit un grand merci à Oncle Ferro, autrement dit président, donc depuis la Suisse, Mark House, le que j'ai dit, bonjour Mark House. Bonjour, bonjour, ainsi que bonjour, on a battu tout, basé opportunité. Et Rolanda Mark House Kim Jong premier. Merci beaucoup. Donc, salutations. Et sans invitation, quand même, il faut la salutation. Autant que la salutation, et donc, ça va un sentiment et volume. Attention, il commence à la carte, c'est ça le monde, ici va le monde. Donc, tout va bien, essentiel. Zambé, Azar, bien pour tout ça. Alors, on a mis sur tout. Voilà, on a déjà passé pendant les passés. Bon, on a fait si, comme disent les Français, la charité bien ordonnée commence par soi-même. On a fait si tout d'abord, on a Gaulois, Gauloise, ainsi qu'il y a des mélomans, de bonne musique. Pourquoi pas la Bible nous dit aimez vos ennemis. Donc, on a fait si bibliquement parlant. Ouais. Voilà, Mark House, tout ça la moins rétrospective rapidement. Tout ça la moins rétrospective rapidement concernant Matanga, il y a collègue Nabino, Oazaki, le petit frère, il y a Jésus de Nuance. Tout mais quand on ça la rétrospective, Matanga et les gars qui comment? Premièrement, la Guy comme les gars précédents. Non. Donc, dans professionnellement, on a professeur boulot. Guy Azalaki, l'un de nos soldats. Azali par Ozalara parmi les soldats. L'artiste ne meurt jamais. Ses œuvres, Atika, empreinte. Mon âme a tellement tout dit, je n'arrive point jusqu'à Tigali. Vous comprenez? Babylone, on a Tiki. Et aussi la raté. Et vous allez tant il y a un sala, il y a un sala, ça y est, sala. Donc, Azana Bisso, Moli Moné et Epé Manakimi, donc. Pas souvent en tout cas. Maintenant, le matin, on a facilité, non, 40 jours. Beaucoup là, non, le matin n'est pas évident, non, mais pas d'habitude, on a facilité en plus, 40 jours, on a quitté. Donc, tout ça vraiment à rouler là. Polémique trop sur l'Iwaya Gigola, donc il y a vraiment des polémiques. Tu as évité la voice Bima ces derniers temps. Gigola en disant qu'il sacrifiait tout le temps ses enfants par rapport à l'album sur Bima. Est-ce que vraiment la voice sur un temps pour Yokakian parce que vous aurez tout le temps dans les médias, vous aurez tout le temps dans la presse. Vous avez tant Yokaki va voice sur un yo et ça là qui ont négligé. Tant que vous êtes défendeur, il y a Jet Set, il y a Ferregola. Je ne sais pas comment tu as mis le message. Ils ont ma créativité. Il y a les réseaux sociaux, il y a les lots. On les a été. On a été. Ma créativité, il y a les lots. Tu es bien, on est défendre. Et ça, là, na réalité, ça, là. On défend. On a une opinion, base à la vérité, dans ma bango. Voilà. Que non, on les a travail, pour toujours nuire image artiste. Je suis de nuances, Nabiso. Papa Melina, tout d'abord, so ginanga zoyemba, jour na kutana passer mokala. A tout ningai. A ebisinga nengezawana, est-ce que président na bino foutadim? Nabi oh. Pourquoi pas? Il faut à la foutara, abipo, voilà ya sana ngwana,
bayekolaka fo na ina te bayekolaka fo na ina te ata biso moko mpe nga mpe nauta académie de bosa académie de bosa banolakisa mutu dese te yo soko oyo talent na yo nzambe apesi yo kuna bazokoencadre yo kofi olomida aloba parole moko nga soki nazalaka vraiment mwana ina me nayebi te quoi nayebi te yo alobaka azalaki mwana ina mais soki batangelo bamichael bachet alors mutu auta ina kuna alaka te donc yamakama nzambe eyataki na kitisi ina bapesaka biso toyeba batechnique ya chant bapesaka biso toyeba couleur musicale tout kolangisa biso toboyi te mpo na encadrement wana mais nazoloba oyo etangami talent bakende oyekolanga na ina te il faut yo ya na talent na yo bango bakoencadre yo mpo bapropulse okilisi liboso ozo comprendre donc naloba sasa na yo se passe wana président na biso apesaka libre ayi mpo vo wana en tout cas atoki etanga na ina nini okobimisa ngo te eloko moko kado nzambe apesa donc voilà est ce que yo depuis ozala na jet set est ce que osomona déjà bapratique wana mabe mais yo tobimaka bapratique mystique et tout est ce que déjà soviva bamakambo ndenge wana par rapport a oyo euti olekela biso na liwaya mwasi moko auti oleka wana non na télévision ainsi de suite bato badiembelaki moko abimaki na ngola ti oyo nga nalaki mwasi aki tokutane même jour akenda nanga na motalaka o soki yo moko osali zeze oyaka mbala moko ale kuna bakwesoka butula oyo bakosaki nyoka nkaku da biso tomoni makambo nini tomoni te oyo bana ye mpe balobaka nini tomoni te tomoni nyonso de siko toza na yoi donc na miniti oyo mpenako bakangi singa donc nayebi biso makolo na maboko oyo tu bazokopakola na oyo répondre bien après 40 jours Kim Jong na oyo kosongisa moko na moko kolimbisa moto eza kobosa na likambo te epuis naza nango note eza na ordinateur na nga na ndako dossier moko na moko ekobima tokotraite yango mpona tokitisa température oyo bango bayaki nanga vers biso sikoyo toza nano na si toza bena na position moko boya kobeta makofi totia bena bo 40 jours alenga na kocontre nombre de makofi bobetaki na multiplier donc yo moko oyeba aussi ça voilà nayebi ke na odérange moi moke mais fola tout non quand même parce que là nazo na publiaki déjà ke nazo kende koluka marque aus leo toza na émission bato babi to tunaka question moko na moko ezali bato bani bayeba marque aus alobaki na otangelo pena komba alobaki soki fali pour patondisi stade de martyr otiki musique po otambola ni na balabala mokili momona mais atondisa stade de martyr soki omoni ntango amatiaki bato na bango ya quartier latin tala bagrade bongo ya olukanga soki etondaki omoni soki bato bakiti bofiniki na se likolo kuna etikali nga na ye biso ta image na bango ntango babengaki bato ya quartier latin bamata yo tala bagrade bongo ya olukanga wana ezalaki déjà eyalaki nini yango musique il faut kotikaka public na posa public ekozala te yo ozobeta musique ntango ozobeta musique bato bandi kosonga pale tu vois c'est ça normal ezalaki foot ezalaki foot preuve ono tala ngo na tv osomona ata sommaire moko te ba mamilela wata na tv5 ale bosoma extrait ya concert oyo ebetaki wana yo moko oyoka ba orgame okoyoka ba na biso yo moko no ba quitter des accords aussi banga moko aussi pas autant ngote tozalaki pena ensemble na kata deuil depuis jour ndeko kikola kufaki l'artiste jusqu'à ce que tokenda kotika na dernière demeure na mais chose étrange Ferregola ndenge banosaki aza mwana ya clan wenge chose étrange ata leader moko te ya clan wenge atikalaki oya na kati ya matanga l'air matanga eleki toyo ozwa message ya papa chéri jibe mpe analobi soki ayaki te ke batindaki bato ta mosusu délégation mpo ndeko na biso l'artiste Ferregola la star ayaka na makambo ya bato te à cela qu'est-ce que toi tu voulais dire au rôle bandeng olobele oni na place wana nyonso eza nango kaka bilobi nayebi biso toza na période ya consommation babeta baboliti nde bazokobeta papa chéri babeta boliti te papa chéri abeti boliti te question nanga na ndimi te papa chéri akoklase ngo nde ozoloba wana papa chéri aza leader aza moto oyo ye moto abandaki makambo akolobaki ngandi premier fils ngandi dernier fils oyo baimage ya bamiyesa wolo ye moto abandaka babiloko wana oyo bino bozosutukela lelo awa donc elingi olobaki no papa chéri aza na intérêt oloba bongo te soki ezalaki bongo olingaki komona teke non chef d'orchestre na bango Sege Mignon Maniata que je salue atia makolo na ye na matanga tomona yango mpe mona place mo babengisi président Fachi a délégué grand prêtre Sama un délégué contrôler le territoire ngana makambo na osala essentiel au monde que non pays ezalaki représenté par premier ministre
Premier ministre, mais c'est déjà là qui va se gagner. Oui, rançon paix à délégué. À délégué qui cacole chef de premier ministre n'est pas là. Voilà. Vous comprenez? Bati n'est ministre, bati n'est pas premier ministre. C'est ça kilo. Donc on est vision moderne. Bati n'est premier ministre. Si bati n'est Bougoumesse, il y a maison mais on va se mettre à va faire des biso. N'est pas bati n'est Bougoumesse. Alors président n'est kilo. Bougoumesse n'est pas là. Bougoumesse à Tiro le Babona maintenant. Donc, on a un premier ministre, donc le premier ministre et elle a un président. Vous comprenez? Bango Basalagi, oui, président Wenge Bayagité, Benabiso ya Tata, Talou Bonge. Ayagité. Moutatika forme la défaut. Ya Tata, Alagi. Azalagi, on a. Président Dolph Dominguez, il y a Wenge Tonatona Salagi. Vous comprenez? Blanchard Mossaga, Pire Vieux Katimini, à Salagi. On a chaque jour, ton place, ton offre dans ma tang. On a chaque jour presque. Total Instagram, on devrait vérifier l'information. En tout cas, féliciter le président de Warrior, combat qui est Hervé, mes sincères condoléances. Là, on a quatre base. Vous sentez qu'on est Hervé, mes condoléances à Hervé. Tout le monde a matanga et sa occasion et manquement à Kouloutou et Salarama propriété matanga et ça qui occasion et manquement à Kouloutou et ça la propriété. Tu vois, on a mon agango mutunyo so bete so ala nyo na matanga linyo lo bageno ayo kabula maona yo. Ouais. Mutuso so na matanga ayo tala est-ce kuna ba mele café wa tse miliki kingani mudonga kofi nini lele kuna kuna kutu baluwa ki sala mabe ba mo yo so kabula batna mawati. Et puis talaraga logola makambu tawana nyoso banda presa banda ki bizorbi dongo asimbagi net na maboko banda simbagi yango akoti nango ba challenge a kilo akota zo kende na matanga na biso be susu donc ole matanga kitsa biso matanga be susu yete sulu yalu yango ba monagi information base et comme il y a sens unique Hervé me connaît. Ba yeko ya ko diembela donc ba fana étude mais nani mikolo ba yo ka biso de. Faut yo ka nesendeni. Te photo compte to présenter mutona ba condoléances mais to pesa ngo me condoléances mo yebo. Le comment na kati mo libanda. Que non au présenter condoléances à l'euro comme Hervé. Hervé mutona benga moi na classe na bango be ba ya na bango. Bino batu botala na TV c'est papa Hervé. Azangi saki papa liboso. Donc le bomba ki moi na makelele papa. Moi na papa Hervé. Mon ami makelele. Makelele na quartier. Na moi na Kasavubu. Na wanga na ngote muna na quartier bana batonga. Ba mettre Gims. Bana yolo. Balo ba bana yolo. Bon to wa mona makelele bo mona wanji yolo. Pona no fresh. Ki sasa nyo so ma rodinda lango. Hein? Na poto o de dinda la New Jersey. Et Vraiment, nous sommes avec Marc Aouz, on continue. Voilà, Tobé Talon, l'Issola les 24. L'Issola les 24 juin, c'est une date exceptionnelle. Oui. Question et mouvement. Voilà. Tranquille. Question et orchestre. Oui. Mon invisible de la Belgique, Yunish Band, c'est la fleur du jour. On se comprend. Une chapine de plein de grâce. Pichu Loubasson, un garçon propre de luxe, l'homme idéal. On se comprend. Salari et l'homme moko yako yebisa ba journaliste mingi. Tant que bandanga ma question, bandanga ma question orchestre. Qui vous bandaya badousu. Comme Marc Aouz, il prend tout son temps de parler des autres pendant 90 minutes et 10 minutes pour que ça soit conducteur na binouti. Voilà. Ah oui. Non, non, on bananga ngoyoye. On va pas répondre au sinon question se passe donc. Voilà, on parle un peu du 24 juin. Voilà, parlons du 24 juin, date exceptionnelle pour la Jet Set et pour la République démocratique du Congo entier. Dans le monde entier, jusque là, tout le monde a pu baiser dans l'hôtel, jusque là, tout le monde a panneau et matière à soumis, mais ça tout, donc on sait pas, c'est quoi? Non, yo yebi tout ça, il y a un combat. Tout ça, biso mo to beta na stade, biso mo te to na date na stade mais ba bundisera à côté moko. Lobana. Mbo ya la roso ba yebi wana lote, ba tiko ça no so ne ba yebi. Non, on va timber déjà que Jésus de Nia. Yo non, ba so ki problème ali. On se comprend. Il faut bon attaquer ba du tout ba remeta. On se mona ça cynique. Ya o lugara o molimo mona moto.
En tout cas, tu écoutes là, mon bébé. Donc le 24, c'est confirmé. Si le niveau va aller, le gars, Shaggy Chana Vandom, tu as le niveau de moi. On s'en bon. Allez, bah, il y a un ministère local. Ministère local. Fandom. Bon, le gars Vandom, n'a Shaggy Chan. Bah, on contrôle les partis. Le 24, là, le ministre est est-ce que ça a confirmé que le 24, Jésus de Nuance dans le stade de Le 24, comme disait le président Mobutu, le Congo restera indivisible. Donc, c'est-à-dire le 24 juin, ça restera une date appropriée pour l'artiste Ferrego la Fouamba. Donc, on va changer un côté. Baluga la biso babitumba moko boye na comprendre te bino boza danger bino bolongi batutu voilà quand même voilà la maîtrise de bon faire le pouvoir bana kimyo moko te boza la calme to ignorer ba martyr da bino te to ignorer ba musala bosala gite bah ça allait quand même bien on demi bango le bah ça allait bien c'est un niveau na bango non mon dans la boxe pas mouche ali super léger. Ozo reprendre bien sur vos appoints ba poids lourd wala siko ba ali foreman ozo mona bena ba Tyson bitumba bena gigi ya cha donc ba yo kanena za boye le padre Jésus de Niance Ferrego là azo on a défi na bango ti ouais on a défi na bango te côté goyemba na ba franc congolais bango ba leki là to tigeli bango tout mais frère de Golom daima la franc congolais bango ba leki bango ba yemba le pas de la banque. Billetterie si le fond non tel rien du tout. Bon tozo te gana te tozo bandambala moko tic tac ezo bandambala moko pona minute yo na bi ke na Allemagne kuna Kike Boss label de Bundes Patrick Kiambi de Munich. Donc bana tu ya Bundes bazar oninga na ba Gabin Tokodi délégation en Street Chanda Motema Ben Mundia bazo okita de Gisasa. Mais oui, Belgique kayen nazo robonga ma okita mona bisu de bera de poste ça monde sûr na bino moko mais non bosala ta pub moko ya makasité Mark House. Vous êtes trop sûr. Pub ezate ba carnaval ezate Mark House. On a ba pub ezate et ça par rapport au moni arme mo balata biro na biso oh faire mal entouré. Musique ya ko kosela mutu makambu musique alelo. Ba ko koso na TV ko so na mutu mo lobi ke non o suba na bilamba mayebi yote. bakosela biso siko bayeba okosa soki bayebaki tosala promote ou bien tosala publicité pourquoi bagenda oluka le 24 wana même date na biso bagenda oluka bashaki chana bafandom. Et puis il y a tout le monde dans les 24 ans, concert, concert, commune, belé, concert par-ci par-là. Et l'un de vous, il y a Ferrego là, Michel Bass, je crois. Alors, il y a manigancé, belé pour les 24 juin et Kouéa. À ça, les déclarations, en tout cas, les Congolais sont mauvais parce que par rapport à date, et troubler Mokili. Pourquoi il faut troubler Mokili? Pourquoi Ferrego là? Bayebara namboko na biso soza faible ba okipo te ba bundi sote kara na biso do be stade biso bote bon ta stade Gizamina tu 3 jours on a pas ça Gizamina tu 3 jours parce que Gizamina ba ya tu 3 jours yem do be ta biso tout ba be ta triple martyr muto tungisa kudu ya to be ta misatu biso ka kimaki karamosi wana Gizamina do be ta la 3 fois ta donc hier on doit malheureusement fallait pas bundisande fallait pas bandalo la hier nani no ya toi bon pour bala wa de chitima ba ma concert na bango ba ma comparer na makamba ba union sangue ça na stade donc so mu dans le stade ti ba tali vidéo si pas payé ba pas compte pas donc on a vu ça donc ça tina vidéo on dirait vidéo mo rebima ki wana ba non Ferrego la bandi déjà monter podium c'était vraiment réellement podium il y a Jésus il y a Jet Set non ça podium na bisoté ça podium na bisoté bato ba otalanga les podium na bisoté ba bande ça wana stade comme à biso à partir le 17 juin jusqu'au 24. Donc tous on accès au côté donc stade sera louango ba opesora jour au précédé aux on a une semaine au moko liboso on remonte à podium pour ça makambo belé na kati donc temps on a ba pesa ngo pour artiste si c'est le podium aussi ba couverture on a terrain tout on a arrangé makambo bien avant donc les so mo to beta le 24 et était le stade ba tikela biso le 24 donc
à partir ya le 17 ne stade comme ya bon na maboko na biso babillet bandote kama kan nako kende be kuna na suni na ola na kuna na mimi na bibende donc comme na lupango na biso na minute wa locataire be ala na tsela non mama bende non mais na bibende kuna makamutu na zolia na zolala ba pongi le na lali na fessé ya imana lobby ya ima ya fait ya fibo na utiliser ba fessé wala tout et combien ya bino donc on va passer les 17 OK effacer nos ah non effacer kuna ozo babillet bandote kama kan babillet zo banda bino wa pandisango na minute au DG Blaise Polo ba dada na Paris be sino bilé les Ligue des Champions ba do fan de lango liboga mbika pono ko banda malamongo libération ya systématique ba billet pona ba imboka ba yoka événement à stade ya mi balé après Ali contre Foreman on moni concert à les padres ba américain ba sala ba film ndé to mona ba sala film Ali contre Foreman ndé ba yaka ba lugi ba butu boko boye ale de chapeau na ba histoire wana bon ça fait ba maga us na film wana mais nga été selon film ba américain ba sala ba français pour ça événement mo ko tikala e ko le ngane ngona ti yango moni to ça na compétition na mutute to ça na biso soki na tembe na mutute to ça na slogan moko te pour ça pour na stade wana et lo ça ka ba ebele baya au monde la musique et kokani na bango la musique oyo et ça la bango va se retrouver que non parmi ba richesse mboga Ferrego a fait partie de l'une de nos richesses ba golo basenga ki pananga na ebisa yo que soko ko lancer message na le patron de la police parce que il y a un moment on dirait ba otokata nini na bino moko pendant na bino moko ba déchirer en haut okolo banini message ni okolo parce que comme déjà redéchiré ba panneau c'est dit à quoi ka bazo bundisa bino ka bien zaka bino na bino bien bato côté mususu ndi ba okata ba bino quoi déjà ba bando déchiré ba bien ba tout yende nani au photo lo ba to se voiler la face nani oh bana yo za mobali mabe ona jeune garçon on se comporte ne mona te ça la reposer atindi bato na ebisa yo bitumo ebandaki ya kalaka kokota koluka biso omoni mpe na balaka boye badate mosu omona batiaka wana ondire bato 4 misu bamonaka so omoni date bazobundisa bino baomona eloko eza liboso mais tellement biso tozalaka na yesu mponga naza poto pierre wakata mudulu to inani Simoni yone Kim John wana olongo lengo ko misu kota na kota Bible Kim John yalo xor ne ala kota transmutation comme mbodi mo na osonga normal yo wana na kuiri na buti na et ça va transmutation yaka activation na yaka mo kinda osongo bwana mais à temps réel toza ba apôtre to ala na Jésus de nuances naza parmi les 12 apôtres oyo batambola na Yesu batambola likolo mai non bino ba journaliste bo bebise na réputation eza nengwana te non senga ngai baka ke soko finga la yo te po bango bazolela trop marka uza omona ngana ntena na legi na TV kingandi ali tata na mama non na loba biloko ndengwa kingandi asa non na loba na biloko ndengwa te toujours ba rumeur toujours vivre na ba rumeur ozo comprendre il faut bon luka baloba mabe pona mais bakuta wana mabeti c'est biblique. Voilà, Marc House, un message pour les Gaulois parce que tu as vu déjà lumière comme Koya. Donc, comprenez, mesdames et messieurs, nous sommes dans la commune de Gombe, nous ne sommes pas à Londres. Tout le monde a très haut, bateau va bien très haut, va bien. Tu me fous tard. Au moins là, pourquoi ça? Oh, tu as la kin quoi. Bon, mon rara donc, c'est le mot qui toque. Elle a bien un locomotive, mais elle est c'est la locomotive. C'est la locomotive. Tu as aux explications tout à l'heure là. Il y a tourisme, mais ce qu'on y est, on a vraiment à l'aise, on met ta tour dans Kati à Gomba. Petit tour dans Gombe. Et ça, ils ont composé dans Wi-Fi, ils ont mambébélé dans Kati. Donc voilà, je vais faire des photos comme d'habitude. Ok, tu continues. Tu continues, Marc House, un message pour la Gaulois, surtout dans la munition. Message moro clé et fort pour la Gaulois dans le monde entier. Bagolois, baza kotelema na mwi mikolo toza opération tombola banderole na kwa na onyo soza ya Kisasa raté po bagolois ya bandundu bali bakokita po bango basoka avion te po baya bagolois ba Congo batadi boma mwanda donc bata kabinda frontière yema bakobima bo eti batsanfumu tala côté musique même ngai sanfumu obi tsanfumu na yebe ngote papa côté mo likaye bu mo ko lega ngano na mulai ba makaye bu mo bima kuna na mwanda kuna suka
On s'en reprend, tout. En tout cas, baya, opération, na ministre Matia Banderole na quoi na yo. Na l'hôpital de Matiara, Nengoana, qui ça c'est un anabinote, qui ça batu ya Kulu Tungobila. Là, je Lumba Baroloba. Bon, il y a l'orchestre de repère Sabino numéro autorisation, pour permettre son et tout ça, ma bongo. Il y a un message. Donc, batu tout, batu ça là, Banderole, na bango, babuka na teba na ma campagne, Ngouma 2, batunira jardin de laine, bakota na jardin de laine, bakuta DGBS polo, bakuta Pichi Botoko, bakuta Guilhem Afakala, bakuta be en stondo be na kati na misi ya Nzambe afandi wana. Oso comprendre, baroza sigo bino entre les millionnaires en stondo. Donc soko koti wana, ba opération numéro autorisation, pour permettre banderole no soyo mati, ba kontamboka ba moni genote. Bosa penza na mulongo, bo matisa ngoteka bi matise la mwanza ke non, bosa na autorisation ozo permettre vino bo propager pubia événement là. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Ouais. Makaouz. Et puis to sengi na discipline. Parce que to sengi discipline un Gaulois alors bon mon na bango ba la mécha bo ba la mutema mukuse. Balinga te na lepate na bango kula ba ba ya mabe ba kiparato la nani soko meki ndundu mutune ba vietnamien wa kubima exemple qui t'esprit bo sur la calme bo ya ndule na bino en tout cas ba stratégie mususu na repesa bino la veille. Est-ce que ça on est na concert na bino exemple de l'homme ta perdre vie bo lo basuni faut bino lo ba yote concert wana ba kufa ki bo bomaki ba tout so na air na bino ba sali maximum ya plein mutakufi. Exemple, tout à moins que vous soyez bien, mais la mission est babimi. Pour tout est possible, Bobby, tout le monde dans la on y a un style bien de. Bon, on s'en vit bien, mais on va pas la choper, on va boire les bilans, on va boutou. Carabao, on va moutakufi. Bon, on va filmer. Bilo, en tout cas, bon, ça l'angle, d'ailleurs, n'a pas mon condition Vanoga Songo, boulot, ça la magitoko, bah, policier, il y a mot cannabis, baza efficace, bakasi. Malgré le long, on a bâti Banzango, malgré la marche, on dit les gars, on a bâti Banzango fort. Bah, Philippines, bon, qui t'a esprit, tous à Bana Ekolo, Nyon se rebondira entre le biseau. Voilà, c'est la vie. Tout juste à la fin, il y a un entretien à biseau face à Bob, donc avec notre artiste Marcaouz, l'international, bêta, ghetto, non, il est biseau, tous à ghetto. Et ça, les bandas, donc, c'est-à-dire musique na biso Congo et les bandas Tina Souka. Alors, musique à Ghetto dans la République démocratique du Congo et Zalara, ils se soutiennent. Voilà. Marcaouz, c'était quoi le message faire égola, jour avec une Katia Stade, à l'intérieur chemise, mais pourquoi faire égola, à tiki chemise, torse ni, ayaki bagarre, ayaki nini, ayaki rosala, combien on va faire avec un kunda plaque, faire avec rosala magie, ainsi de suite, parce que Azastar a mouné à la chemise, mais torse ni, à un stade de martyr. C'était quoi le message? Ba grande sœur tout, ba geste, ba mouvement, on va ça la raccoutrement, nyoso et tigara ba bezi. Ouais. Ba tu vas mon atigi lamba libanda, boy, oh. John Cena guta benda ka boni kiabu abwaki grand poète Michael ala ki soki abeti ba usmena e wala legi akate lamba non so to mona analyse mo ta fandela yo no Michael yo otika tolo polele obite bana na biso basa batala yo donc ça joue bien contrairement à Erara non accoutrement les artistes à ça la mo lo mo etika là à jeune et puis voilà donc avec une loi moi sali et quand il net batikali ba c'est là on analyse ba c'est là on va débat yango wana de kozala moto za na force za na pifo donc présence ya leader na biso tout d'abord ezalaki pour na kokoso ya laki bomona ki ba banderole bandaki babilo wana biso ya ba fandom wana so ba nini wana bando et yaki lokola et contrer pubia événement na biso. Justement, alors pour na stabiliser opinion na batu tout surtout batu ya poto. Voilà. Sigo so bo perceber bango. Omoni sigo ezamabe yango pona ko ça la confiance na batu tout ba outa partout dans le monde libanda et senga giye moko je suis de nuance patron na biso aya sur place pour ala kisabatu que non événement on a eza
toujours maintenir pour la date le 24 juin. Donc c'est confirmé. Vouloir ou pas. C'est confirmé. C'est confirmé. Donc bon louer pena tapis on a stade on est bon gazon bon louer on a la stade. Oh bacha on. Non. Biso de louer le. On va prendre tapis on a un moment réclamement trop. Bon louer on te bosom bien bino moko bien comme. Bakolo tapi wana gozala bino ndaka fanda na maison commerciale groupe électrogène la libanda bozo bakala ko fini kango on a la mala de muta mbongo ndenga zabo ndako ne groupe électrogène la libanda il faut la signaler le fi pai ayebisa grand père ngobila geno mutu boka zo exploiter libanda pour ba pekisi ligne na ba mi respecter zo mona ye groupe ne la libanda muta mbongo ça d'espoir ne la lupamu ye mo la box te basa la salle de muta mbongo ayeba naka mbongo ça no place outi donc so ba tali place zo fanda ba comprendre le grandeur ya la ba trafic ité o louer avion zo ba kombono zo ba musna wana la grandeur ya mutu te. Donc, et là, qui bololé dans le 21e siècle, le trafic au cours, ça va m'aber. Donc, on est surtout dans les avions. Avion, on est au taxi express. Net batie biso ni na biso soka salaki bango awa na kata locomotive na biso wanga na koma na bango fianton wala baroya olia logo na bilo ba comédie mo do bilo bo salaka bo pesa biso ba bon humeur bo continuer ngo ka ne ba louer ça on ça la pose à toi ka ne ba louer ça locomotive na biso ba oya ba tsheba kombo na bango likolo ba fandi tala musala ba fandi soyi ba silisi ba longoli ba di ba ça papa ba longo biloko allez ba kolo siko te allez débarrassez-vous de vos trucs là c'est honteux vraiment ok na biso tout doucement la souka vraiment ça confirmé ndego lobby déjà tout date déjà confirmé le 24 juin Ferrego là sera au stade des Martyrs donc venez-y nombreux les amoureux de la bonne musique ba fan il y a Jésus de nuances. Et puis, nous avons pèse à l'issue, nous avons mélomane, nous avons la bonne musique. Oh, malgré les musique, comme il aura religion. Donc, nous sommes catholiques, nous sommes à Notre-Dame. Jamais nous sommes Bambi Eguna. Yambi Eba Eguna te. Donc, musique, comme on a bon pour nous mais nous avons la chance à travers la voix de Jésus de nuances. Nous avons bien en tout cas, te belé. Na ba fanatique ba XY ba sepela la voix na ba sepela la musique na ye bango pe ba sa bienvenue ba ya na stade en tout cas to partager na bango une grande fête de la musique africaine. C'est la fête de la musique le 24 juin mais sauf que tu as dit que ba fête wana ba invité ba zangate vous avez des invités bon ba invité na ta fête wana biso ba invité comme ba roya ndengega e ba ndengega ezala rara c'est bon invité pour la carte stade quoi. Bah invité dans le stade biso tona ba surprise ebele na bo dévoilant moté voilà on va vers Roger Sidagi Mbinikuyo na Europe alors ben nga bena ba stratégie faut ça la dévoiler ti on so ba beto bomba ba pepe mbongo ba boko banque na président Dadi Mweba ba loba ipena ba stratégie to loba ngote ba Paul Muntu en tout cas ba ito garder ba secret na ba Freddy Ndonga là irlandais chez les irlandais la guitare Freddy Ndonga là très fort en tout cas ba biso tout ça la peine en mode discrétion et puis ba Guy Fumuti il y a hymne national Alex Fumuti ba benato garder mon silence ba Unish Band c'est la fleur du jour ba Yannick Kainga monnaie invisible en tout cas tout ça la stratégie toujours au ça là oyo tout ça a besoin ba la surpris et non tout le bela ba tubilo boye XY qui a la sensité. Merci beaucoup Marc Aouz. Mot de la fin et puis na dédicace na yo to kabona la biso kala minute. Mot de la fin na yebisa bango dynastie Dynastie 2 jusqu'à là volume 2 non mais Moussala na on a vraiment rappelé non to beti lisolo Dynastie pe to beti lisolo le 24 mingi dynastie to za bena non na katse mais le rob bimisango fallait to na quand même to za même dans la stade bena eza clé et l'eau eza clé na minute eza stade parce que dynastie bobombi yango nanu dynastie bobombi yango nanu to éviter pourquoi mais et loko eza clé na minute oyo eza vraiment stade yango moni to se pencher mingi na kasa stade des Martyrs vraiment moi rectification donc dynastie volume 2 ezoya bokoyo ganzembo ya Sebondo Papi Kakoli ya machine chef d'orchestre maison mère que je salue après bolongola ya Bill Clinton olobi bolongola ya Bill Clinton te o église mon dibimo ba rolongola ke musulman sozala to bolongola Bill Clinton te longola été to longola été bolongola pour fane to bengaki mutu te to bengaki mutu nyonso to sibaki mutu te mutu tout tanga ki mela te na yeba mwana mai na ngai ndenge bayaki wana oso comprendre bo so bayaki ndenge contrat tant so robima ndenge wana ti
on s'en reprend. Donc bimagi na esprit ya bien pour la biso na esprit ya bien na kenda mais pesa makelele c'est bon kaka et pesa makelele ndetini pesa makelele trop bo bengani we balongoli ni na po bakaki wera pour the streets bona to bengani ete tango to buto embaka soki na kosibo tuna yangiama ya sala ki wapi tango to embaki na bengi wera sona ya koyembela yo nzembo na yo lingaka mingi mwana 13 ans asalaka wa ye muta tindaka kotala biloko biso na bapreuve mikemike ntango tobetaki biloko wana muta tindaka biso ate voilà ye kuta l'époque mpo tomona baconcert ya le marquis ye nde kuta telemelaka prêtre makasi tomona bena bandula soko te ndula le marquis okabela phénomène wa mbote kasi maboko makasi ye luketu niku anikuna fie babiloko ebele le padre, côté le padre, un garçon un problématique. C'est très sérieux, calmement. À mettre bien Babylone, belé. Yo ça ma preuve non. Ma preuve non, yo on a lobby. Sortez nous les margueurs, rabena phénomène, wa mbote, kasima boko makasié, luketu Bon on a nous les sala bela biloko so tela kuna zo boaka. Kabose pas les 24 heures. Obi Kabose. Il n'y a pas de concert le 24. Il y a un mot qui est un madame. Concert, oui. La question les a bien mis après 40 jours. On a mis après 40 jours au bombardé. Tu es comme bombardé, tu es mis au Bissanga, Laza irakien, Laza outil ricide quand même. Il faut. Et ça, non, dans le bango, là, le roi, Moutumo, il y a réplique, sur un simple répliqueur, ça va toucher, provoque. Mais on a plusieurs mois, on a les catés, qu'on les calangate par rapport il y a Songolo Pakalobe XT, elle a été concentrée pour l'album Dynastie au Zoroya. Voilà. On se reprend. Oui, ok, mais c'est un peu de maman. Nous avons vu Papi Kakola Sala Kati, Papi Kakola Zali, grand prêtre Babindombe, l'homme à la voix velours, il y a Wenge. Azana 4 ana titre ozo reprendre suka na nzembo neti na participer na nzembo quand pote Babindombe na participer na nzembo ya sebondo ya machine na passeport le chanaï et puis na guna e mako habiter le padre nazana besoin le boko ya Kim Jong na koti wana na palolele ba accompagnement mo renverser mutu na sema ko likolo ozo comprendre na palolele mo nzembo makitoko nzembo embeli Fredi Ndonga la irlandais c'est le Adjani yem ta clôturer sigo pour na finissage maman comme na soukabo. Merci beaucoup. Pour toto beta benzemba grand prêtre Ali Mbonda. Ah déjà la main de fer. La main de fer la cuisine derrière la main de fer déjà c'est bon sans oublier ba soleil Guy Van Bron. Ah Guy Van Bron pena. Soleil yemi maman national les padres donc na yogi on ndenge les padres mana singila. Ba beta guerre so moni featuring ba do maka featuring ayembe featuring lo wa randoro ba lo ba na judo donc bozo ko lukana papa ya beti buru donc yo moto ngo tala ngo mo na en tout cas mi bali yo ba lo lumba la sola li peka yango wana mi featuring yango wana voilà ba so ko yemba na niveau moko impossible. Merci beaucoup. Ma dédicace na yo et pas bato Bolanda yo to rendez-vous les 24. Amisel la biso ba bagidea yo soko leki kaka kinga la teki nzembo Charlie Solo bazana nzembo. Ah Charlie Solo bazana. Charlie Solo bazana nzembo ayembeli Chico Simis. Yango Charlie la sali yango. Yamado danseur la biso doyen Yamado ye bazana titre. Oh danseur. Ayembeli Massa Fredi Ndonga la Beken Umberto. Azana son akati. Les pas d'aider. Bon biso zo ba Chico Boy muta biso ba maka usise ke ye moko ko yemba. Bon biso dans la voix la meki show yo ki voix na le ba mettre clôturer avec des dédicaces comme ça on peut si bien un numéro no à téléphone ce qui est possible. Nakolo suwa na katongo midi poko na bango ba luka nga obi ke tina ke soso na tsako mona nga maka uzite mi mama uza pirate ba sebele mama buta uta ko linga mwasi basali ne 2 ans na bino me mwasi o benga per vidéo te monde comme na évoluer moko uto sala 2 ans na mwasi Facebook na maka ba pesa mbongo ya ndaku ba futela ke bilia batine la ba koli et puis ba koli ngo yeba ya kotekela ngai o de attente de biso tinenga ba ordinateur moko ngapena zo pona o bilo na ngabu voilà ba dédicace na mama ka en tout cas tout le monde va comme la musique
Au moins la musique so les ala baliaka bato nde na lia chaîne wana donc ata moli na kombo no mais voilà lia bilo na mona mais so la raisonner mais na bien na marti akeba on moni tant on va le bino bato et voilà ngala tout mola na bolinga ka boy voilà maintenant on est arrivé à la fin dédicace na yo merci pour l'invitation de répondre facilement malgré retard vraiment azoki embouteillage goûter un embouteillage du mot comprendre de trop mon salon déjà n'attend oh Makaos a goûter un embouteillage journal les zaki journal va marche et tout Makaos va dédicace na o na batonyo surtout balinga ka na ba obazo dédicace na o pesa na Alemboala charismatique de Lyon azotala depuis Lyon Alemboala charismatique yo yebi na Lyon ne chapine de plein de grâce Ans le millionnaire Anstondo yemuda kangi bagota de bonhomme kuna ne yemuda babandero le royinda yemuda kuswango ti o matana ngoti kota kingakati eyinda kota une robeba mabe tout ça bomba les so imote mala Genève yo yebi Bessino Bilo les ligue des champions Bessino Bilo les Lasconi Mouza bamote na Lilimbuyi El Madre azotala biso Lilimbuyi El Madre Lilimbuyi ouais on s'arrête on a combattante guerrière et on s'arrête soda on va prendre on va pesa mote na Orsini Lumene les banquiers basalam nae pourquoi pas na Belgique ambassade ya achète na Belgique et ça c'est Yannick Kayenga celui l'ambassadeur qui coordonne il y a mutazo ko pesa ba visa donc Yannick Kayenga monnaie invisible papa Yael bamote ya trop c'est la présence de Yannick Kayenga il sera aussi de la partie avant le 24 aujourd'hui Yannick Kayenga na délégation ya Libota Mobimba et goyinda babe Berado prince de Zamunda milliardaire en euros azo kotala ngana na Londres le chaîne producteur Chichi Mufuta très fort Chichi Mufuta c'est un grand maître grand prêtre mère Bambote de la part de Kim Jong na pesi mbote na yemoko jupe mindia le big manager voilà big manager missile azalaka o rabenako ba golwa vie bazali loro ba big manager wala black day ya ko sakante jupe mindia na London azawana Chichi Mufuta les jeunes producteurs yo yebi makambo ezaka ndenge ezalaka le véritable code yamboka le patron Costa couleur encore et toujours embe motema ya Barbara Mazurel akotala biso na kopesa mbote ya trop na Mimi Milolo na Birmingham yebiselanga le boss babimbi lumière de Birmingham na Belgique babanderole na Kisasa ba short et inda pour événement le 24 na stade de Martyrs donc en Afrique du Sud on a le patron Didier Chombo Petit Jésus président Tucson de Wolo en Afrique du Sud sans oublier parking à Bakar Fabrice Kitavu très mystique Motenayo à partir il y a Sidaf Guy Fumuti Yo Oyebi Chico Kasumba wetu na Belgique Carlos Kalombo et Kalombo Bogard belge Carlos Kalombo Baya Ebele le 24 mais yo sommes katinga été aussi là derrière batu na mbone ole okata si ba kombo yo matela que dans les films merci beaucoup Makaos merci vraiment mon frère na sepeli pro merci pour la répondre à rendez-vous malgré l'embouteillage et tout malgré l'embouteillage mais c'est mission ya soukate quoi oui référence au bête ba réplique on a pour ça après 40 jours ça me ngai tous la matanga bombelanga ba question oyo question oyo au moins je suis de nuance ça mutu moko boy merci beaucoup. Merci. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était là votre artiste, le talentueux, Binomo Boyebe, Makaos, il part très bien. Il ne fait que répliquer, à répliquer à Raya raté, alors vous l'aimez bien, vraiment il ne fait que répliquer. Rendez-vous le 24 juin au Stade des Martyrs avec Ferregola et toute la jet set, donc Barzala, on a au Stade des Martyrs. Vraiment merci beaucoup à Papa Jean Chibo qui est de l'autre côté, Nassis Kuna, merci infiniment. Merci à toi Hakim derrière la caméra. Merci à Madame Rachou Olombe, Nakata Kinshasa, merci infiniment à JC Kachala na Suisse. Merci à beaucoup à Fiston Malula Immorta, Nakata Lausanne, merci infiniment à Oncle Ferro, autrement dit le président Mbosso, Nakata Lausanne, merci beaucoup, merci infiniment. Babino Bagbo soutenir chaîne Nzamba Pambola Bino, Awa depuis Paris, merci infiniment. Et sans oublier petit là moko ya tatoueur le petit là
tatoueur le plus célèbre. R4, artiste tatoueur, mon enfant, Yabouala, donc Balobi, grand maison, Soukissa, depuis Kinshasa. Je mettais et Natike nos rendez-vous les 24. Marc Aousto, Zonganae pour passer la réplique, affinga des répliques. Et bien, venez à Kinshasa, nous ne sommes pas à Londres, venez à Kinshasa, vous allez savourer la couleur de Kinshasa. C'est pas un métro, c'est un métro, c'est bye bye, t'écoutez dans le prochain numéro. Merci beaucoup.